Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Naye lelo na cuisine tout ça la recette na bizali ya fumbwa. Fumbwa na biso lelo les a vraiment différent. Non ça la fumbwa na rapide parce que na bandi kolamba retard. Comment on sait la fumbo nanga lelo eza différent comme na lobi fumbo na so tokochango mbinzo na kati et tokochango pe na mbisi ya kokauka comme obi ke fumbwa et que ndaka toujours na moi likayab nanga déjà bien nettoyé outi na congélateur donc voilà to ça likayab ngana bino pe ensemble et non ça la moi steak nanga pona mobile nanga pe akolia steak po ya liaka likayab te donc voilà fumbo nanga na tchaka déjà na mai comme bozomona eza nango ebelete eza nango kaka fumbo mukie fumbo oyo eza fumbo ya fresh eza fumbo te ke oyo kauka eza fumbo fraîche de bakabela kingi utaki Congo donc yango na tchonka na mai mbala moko donc voilà yanka na ngeka na loba parce que eza fumbo ya fraîche donc tola mbongo pe différent et na sana nzungu nanga nzungu zango munene mais non ça le seulement parce que so fumbo tche bloko et komaka ebele donc na nzungu na otcha nzungu nanga awa et na kozwa fumbo nanga na zo ba o fumbo nyoso za likolo comme bozomona na zo tchango na nzungu. Donc moi ça quand manka na rolamba ndenge moko te il faut toujours to créer à la cuisine na biso et ça vraiment important ya ko créer ka ko karamaka na recette ndenge moko te lelo to na marque ya fumbo msusu o to ko bien ngolo kwa moi si zoba. Donc moi si zoba ndeni parce que orocha nyonso mbala moko bo moins to sala ngana bino ensemble et voilà ton atie fumbo nanga bino bozomona nde fumbo na biso ekomi donc voilà loko sko na ko sala awa nazali na la sabino be excusez-moi on a na fumbo nanga lelo blog on a na fumbo nanga lelo yango yo naza na feuille na biso mibale naza na ndembi na pilipili nanga vert et naza na poivron nanga ya vert katikati comme bomoni naza na matungulu nanga sika na kati yango bien ya pembe et naza na cube moko nazali pena bambuma nanga o ezali mbuma ya ai ya fraîche donc eloko na kosala awa na kozwa o ezali poivron nanga vert na kokata ngo te parce que na mona loko elemba vraiment makasi te eloko na kosala na okende konika kaka poivron na ai yango nde na kosala donc na konika poivron nanga et na kotia bambuma nanga ai nde na oke konika ngo après nazo zongela bino nesi bino à tout à l'heure. Voilà ma belle wana na zongeli bino na neki biloko o na lakisaki bino et comme biso comme ça poivron na ai et na kobwa kango awa na kati ya fumbwa et eloko oyo kwa kolanda na kola kotia o ezali matungulu nanga na ndembi na kobwa kango pe na kati ya nzungu et na kotia pe makasa na ngai et na tie pilipili nanga so bo remarquer na fumbo nanga lelo na tie o ezali aubergine te na tie aubergine te parce que fumbo nanga peza déjà fumbo ya pete donc na tie aubergine te na fumbo lelo ezali fumbo moko différent mais ce que peut ni ko tia aubergine et un problème te ko ki toujours ko tia aubergine mais nga lelo comme na lobi na tie aubergine te et na ko ya ko tia o ezali cube nanga ya cube manger donc na tia cube manger mbuma moko. Donc voilà après kocha cube et là qu'on a kocha eza mungwa comme boyebi ki eza fumbwa tozang saka kocha mungwa te parce que mungwa bimisa vraiment fumbwa goût donc voilà so kocha mungwa to mona ke bloko no ekozala ya kolala donc na tie mungwa mais mungwa pe elekate donc au calculer so comme on que bakisi bloko mungwa ko kito ko bakisa mungwa to ko bakisa bouillon ezali na problème te donc eloko o na ko kolandisa ezali o ezali mafuta comme dans le baki na ba vidéo que awa biso na Angleterre ba bloko vraiment na ba magasin ezali juste mafuta o na utilisaka ezate donc ça fait 3-4 mois comme ça dans le local dans magasin ezate donc nazaki na choix te fona so ba mafuta mbila normal donc mafuta mbila normal o na utiliser de l'eau yango ça fait longtemps que na mafuta oyo je ne sais pas ce qui n'a ko aimé mais tu as na choix te donc voilà na kocha mafuta na ya mbila na mafuta ngo pe ekangama déjà awa yesu comme lili pesa makasi donc na kokata ngo comme ça pour nanga c'est bon on a tie wana c'est bon et awa nazali na aroma nazala jumbo nanga ya aroma donc na baksa sema aroma mukie parce que na tie cube na tie mungwa et na tie sema aroma mukie pour na epesa ngo goût mais ce ko lingi ko tie no aroma te eza na problème to ko tika na yo biloko no ndengo tie so penka ko tie mungwa okipeka ko tie mungwa ezali na problème te donc voilà na ko tie kuya nanga mukie ya aroma pour na epesa kaka goût.
Après wana nakoya kotia o ezali mai nanga déjà eza ya moto na tie mai. Voilà. Pour biloko o na tie il faut elemba. Donc voilà, mai nanga comme ça c'est bon. Et eloko tokobakisa o ezali tomate. Comme vous voyez, c'est la tomate, ou la tomate ya salade, ou ya mbuma ya fraîche, mais là on a préféré c'est la tomate ou ya mbuma ya linzanza. Donc ils a quand ndenge moko c'est la ou ya fraîche et ça la pe goût moko ça la pe ou ya linzanza. Ils a pe na problème té. Donc voilà, notre quantité ya ndenge biloko na o ezali, na otia nyonso té. Oui, comme ça pour nanga c'est bon. So eloko tosala awa soyeso na eloko mosusu akobakisa te totie biloko nyonso oyo nalakisi bino. Eloko na kosala awa na kofinika nzungu nanga, nafiniki nzungu nanga e nake nango sikoyo na moto mpona kotika ngata mpona 30 minutes po biloko oyo totie na kati ya nzungu na biso et se mélanger très bien. Donc voilà, wana naye na réchaud na kolongola eloko nanga décor tokotia awa e na kopelisa réchaud nanga. Na zwi nzungu nanga na matisi na réchaud. Donc on tika nzungu nanga boya fumbwa comme na lobi etoka pendant 20 à 30 minutes. Après na kozongela bino poto bakisa o ezali biloko mosusu pona fumbwa na biso. Wana esi bino à tout à l'heure. Et wana na kwana kikalungu nanga batie kikalungu pona kalinga o ezali makayabu. Donc on tia kikalungu et on tia mafuta. Comme on a dit que bloc on a vraiment le eco melate et ça vraiment simple recette oyo. Et awa na koya suko pona chama kaya bunanga comme na bête makaya bunanga déjà bien nettoyé et si la mungwa parce que euti na congélateur nga pana nga pa makaya penza comme le quoi mbisa mai donc mungwa ezate pour mona chaba kibnanga donc mungwa ezate sauce de pour nga bo c'est bon et eloko na ko sala na koya ko cha o ezali elengi elengi ya poisson yango na otia pona kalingela nango na otia bouillon nanga nyonso te kambo mona na kayabu nangesa nango mingi te po ndambu na kosalela nango sauce. Donc na tie ndambu ya elengi ya poisson et na ningisi na kayabu nanga c'est tout. Après wana na qu'est-ce que kotia ngo na mafuta comme la makayabu ezaka makayabu nanga moko na ndako na biso babalia makayabu kaka ngai. Donc nga penza fumbwa il faut fumbwe kingaka na makayabu. Voilà, voilà pour kotika comme makayabu nanga et kalingama et fumbwa na biso peso toka vraiment kitoko. Ça fait déjà 9 minutes que fumbwa na biso ezali na moto mais tokotika ngo penza etoka parce que toban se fait longwa ngai et mafuta mbila auto check il faut vraiment etoka et bela na koloba na fumbo na biso. Donc si on peut na 20 à 30 minutes après to ko baksa biloko mususu. Donc pour na sikoyo nazo bongisa oza steak à M donc c'est le steak moko vite fait pour na aliango na fumbo ya kolia na fumbo na makemba na kolia na makayabu et na semu tena semu na kuanga. Donc voilà, on a des vidéos à tout à l'heure. OK ma belle, on a la zongi pour na ko balisa makayabu. Donc on a pas makayabu nanga ekauka mondambo ça dépend de ayo olingelaka ngala ngayanga eza moi et moi elle est la moi je sais pas pourquoi mais j'aime comme ça tant elle est là. Donc voilà, avec les gens mis là I'm ready to eat. Voilà les belles dames, wana na longol makayabu nanga la moto na esko na fumbwa nanga ça fait 25 minutes que fumbwa nanga ezali na moto. Donc on peut checker fumbwa na bino ensemble. Donc oui, fumbwa na so penza et c'est mélangé vraiment très bien. Comme vous en bien, mais il s'est mélangé vraiment très bien dans le mekamoua. Mouanga c'est bon. Et là, on a ça la sikoyo après 25 minutes. Na koya ko bakisa biloko nanga. Na koya ko bakisa o ezali mbisi ya kokauka, mbisi nyonso kokauka o linga kosala na fumbwa, eza na problème te. Donc na kotia mbisi nanga kokauka bien nettoyé comme vous en mona, na ko boire quand on a kati. Et na koya kozwa mbinzo. Secret pour na enjoy fumbo na mbinzo ma belle, il faut bien nettoyer mbinzo. Bobi ke mbinzo e wutaka Afrique, ezaka vraiment na bazelu. Donc ton ozo lambela ngo bien pondu ou bien légumes nyoso lambela ou bien fumbo na comme on lambela lelo. Ma belle, il faut vraiment qu'on nettoyer mbinzo na yo kitoko. Alusi biloko nanga.
Et eloko na kosala na kotikela ngo encore quelques minutes, na kotikela ngo encore quelques minutes. Ba minzo nanga na mbiso kokalanga o na tie ekota goût. Après tokoya kotia nguba o ezali mwamba. Na tikela ngata 10 minutes moko biloko o na tie na kati, you know, ekota be épice wana parce que mwamba vraiment aumela lisute na fumbwa, sunite fumbwe kozika. Donc voilà. Awa na kalingaki mafuta nanga, pardon, na kalingaki makayabu nanga na mafuta oyo, na ko utiliser mafuta oyo pona kosala sauce makayabu nanga, na kotia ngo nyonso awa. OK ma belle. Après wana na yeko lakisa bino awa naza na ndembi, naza na litungulu, nazali na poivron jaune, poivron rouge na poivron vert. Donc bloc on naza na ngango na yeko tia nyonso na mafuta nanga oyo eza awa na kitalo. Après wana na koya kotia o ezali ail na tangawizi oza bien mélangé comme ça. Donc na koya kotia ail na tangawizi nanga lutu nanga moko comme ça. Et na kotika biloko nanga o na tie ekalinga mandambu. Après na kozongela bino. Fumbo na biso vraiment suchunga déjà ebomi na ndako. Loko na kosala na kolongola pilipili parce que pilipili na mati. Na kolongola pilipili avant que pilipili et gomana na tie pembeni. Et na mélanger biloko nanga. Na kotikela encore quelques minutes. OK ma belle, wana nazongeli bino. Donc bozomona ndenge biloko nanga ba légumes nanga ezokalingama. Donc na kati yango vraiment kitoko comme bomoni mpona décor. Donc eloko na kosala sikoyo na kobwakela yango oyo ezali crevette. Na crevette nanga ndambu comme ça. Crevette à minene. Donc na bwakela yango crevette. Et na balusi. Et na koya kotia feuille. Et na timbuma nanga pilipili. Et na kotia mai. Mai elekate. Donc mai mukie comme bomoni. Pona biloko nanga sikoyo elemba. Et na bouillon nanga oya elengi ya poisson etikalaki na kotia ngo nyonso awa. Et na kotia o ezali white pepper. Na kotika sikoyo sauce nanga oyo ebela parce que il faut ba poivron nanga elemba. Donc nazo tiaka mai pour na poivron nanga oyo il faut elemba pour ça poivron est fraîche. Il faut elemba, faut pas que ezala makasi na mino. Donc voilà, tokotika ngo sikoyo boye etoka. Soki ke poivron na ngai elembi te, na moni ke mai kauki na obakisa encore mai muke. Si poivron na ngai ekolemba ndenga na lingi. Donc tokota sikoyo na fumbwa na biso. Donc eloko na kosala awa sikoyo na fumbwa na biso ezaka ka kobakisa mwamba. Na mwamba na nya kosala mingi eza mwamba ya Morrison. O bozomona ba komi Morrison eza na banja bleu nde bozomona taka vraiment kitoko. Bana balakisa nga mwamba oyo na kangama nango. Esala vraiment fumbwa kitoko. Yango nde na kotia. OK ma belle, après kotia mwamba eloko na kosala na dîner moto, na tie moto nanga na 4 na dîner moto nanga na kobalusa ngo na nute na kotika mwamba ne kota mwa moto avant que na balusa ngo. Donc na kofinika nzungu nanga mais na dîner moto parce que ce kotia moto makasi okomona ke fumbwa na ekozika. Donc tie mwa moto muke eza vraiment important pour na mwamba na ekota goût dans epanzana bien. OK ma belle, wana na esko nzungu nanga ya fumbwa. Mais est-ce qu'on balusa parce que ekangami sikoyo na comme est-ce qu'on balusa ah et comme un calisolo qu'on balusa moto nanga eza toujours na se. Donc voilà. OK ma belle, wana bozomona sikoyo ba poivron nanga elembi donc na obuka ngote mais ba poivron nanga vraiment sikoyo elembi.
parce que nalingi ezalaka milai comme ça pour na décor, mais elembi bomoni ke mai nyonso na cheki na mafuta na ngai ekauki, donc oyo ekomi kaka kokalingama, eza seulement mafuta. Donc voilà, donc eloko nakoya kosala nakoya kozwa makayabu nanga oyo nakalingaki nakokota yango na kati awa. So po lingi okozwa ka sauce no obwaki mamo likola makayabu, mais nga nakokota yango awa nakodine moto nanga. So po lingi koboma pima na yo eza na problème te, mais nga nakoboma pima te po bana nga mo babonu naka mam let me try na meka seulement na meka. Donc nakobomela kaka yango na sani nga nakoliela, mais c'est comme ça là. Ouh, c'est vraiment facile, n'est-ce pas ma belle? Ah non. Donc atokitiko moto tozo mélanger parce que sauce na biso ekota sikoyo na makayabu. Ok ma belle, nayekola sabino ndenge fumbwa na biso ebeli. Donc fumbwa na biso sali presque 1h20 minutes na moto, ma belle, rien à dire. Meka okozala décité. Oh, au secours. Bino mo bomo na ndenge vraiment fumbwa ebeli, là rien à dire. Donc meka na ndako okozala décité. Tala vraiment fumbwa onde zatala. Talande fumbo na biso ebimi, le goût de ça. Regardez-moi ça. Oh my goodness. Donc dans ça on a baso ebele na monoko parce que na déjà na nzala. Voilà ma belle, eloko nini esilaka te, biloko na biso yango yo kombozo mona. Donc eloko oyo tozala yango focus mingi ezali fumbwa na biso na makayabu so batia crevette comme ozomona. Donc rien à dire, c'est vraiment bon, mais kango okozala décidé. Donc fumbwa na biso yango yo comme bozomona ebimi vraiment kitoko. Meka so lena no fumbwa batia mbinzo te, meka okozala décidé. Donc j'espère que recette oyo esepeli sibino et j'espère que bobakisi ba implice na ndako pona recette oyo. Ce comme on dit que recette oyo esepeli sur ma belle kobosana te kozala abonné na la rocho et que ça langa bien makasi, kobosana te ko aimer vidéo et que ça langa bien mingi. Nzambe azala na biso, nzambe abomba biso ntokutani mkolo nsusu tina te ekominati na bye.